Zamba batefia minene abongwa mitemo santu na Israele. Zamba batefia minene ya mikiete. Oh Yesu. Pourquoi tu m'aimais comme ça? Olingaki obikisa ngata na nzela mosusu otano liloba na yo ya pamba nalingaki na bikankolo yo mosusu lisale Ojimaki liwaya somo bonangana bikata mosusu lisale Oh yeah,
Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, place nyon surtout Bozwami. Bolanda vidéo en direct, Bolanda moi après. Bonsoir, bonsoir. Tout continuer message na biso sur persévérance et na koyebako patienter o bandeko mingi toko karate to lembara. Tout un verset na biso ezaki na Jacques 1 12 lelo toza susu na Matthieu 10 22. Nalingi kana encourager nanga mutu moko na butu na lelo, nalingi kaka na exhorter mutu moko na lelo, nalingi kana senga mutu moko aleka na akoba na ko continuer na butu na lelo. Tolani nzemba sœur Marie, tondimela nzamba ba défi. Liboso na ngi to pambola nzambe pona butu ya lelo, to pambola nzambe pona mukona lelo. Ebele basili kokufa babelite mingi be babela bango te alala la muki te mais yo zui grâce eux alala ou la muki yo zui ngolu donc tika nzamba pambola o bapela nzambe place ozali merci poto komi na temps oyo donc liwa ekomi lokola dans nzambe kaka toyebi te olali la muki o mutu boazali susu te mais tango yo lalo la muki ozali bana na yo libota na o senga nzambe merci po ba o bazokufoleki bango pe na elo te tamu so sala malamu bele koleka yo to sala mabe nzamba otika yo ezaka bolingo pe ngolu na eli kola bomo na o yango profiter na temps oyo nzamba otika o azotika yo te po continuer sala mabe aotiko te po continuer sala makambo wana pe kuna mais nzamba otika yo po ana besoin amna wezala ebunga te ana besoin obungisa mikolo na yo oyo atiki yo na sena mokili oyo donc to profiter ya poussa na peme na nzambe to comme na biso na temps de la fin to komi pe na mikolo suka apocalypse ezoloba to komo mona mabe ezoleka malamu na ebele mabe komi malamu eko mabe muto sali malamu na minute na seconde donc a tourner ngo kuna mabe donc yango wana vraiment toko balancer la malamu toko bala na ko changer
comportement na biso makambo na biso po tokomi na temps de la fin tokola biso ya mikolo ya suka oyo nzambe azoya kala te ndenge aloba na biso na Matthieu 10 ayebokende oyebisa mokili ke royaume du ciel ezokita kala te e toomona basigne ya fin na ba internet oyo tozotala ba Facebook makambo ebele yango message na ngai eza ya kopersévérer message na ngai eza ya kocontinue message na ngai eza yo olemba te po bible ezoloba na biso na Jacques bato bakontinue babi ere l'homme oyo aza na face à tentation azocontinue na souffrance azocontinue toujours kolanda nzambe ata baoseka ye ata bazochola ye azocontinue toujours kolanda nzambe moto abongo nde akozwa couronne moto abongo nde kotasuka nzambe apesa ye couronne nzambe apesa ye lifuta na ye ndenge moko mpe na 22 oloba na biso na Matthieu 10:22 na otanga yango na kombo na Yesu Bible elobi na biso vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui se persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc baoyina biso baoto osambela baotonga biso tozala critiquer tozala tofingama totongama baotango bakombo nyonso baloba no bakombo nyonso baoyina na oyo mais Bible bi oyo continuer jusqu'à la fin oyo suka la katikati te mais oyo continuer tina suka yende aozala sauver yende aolata couronne yango nazoloba na ndeko moko na pesi ba verset na biso so moto ozwi ton ko tanga na tana yo moko omona makambo ebele nzambe aloba no na se ba verset wana na bandi kosenga na ndeko moko yebala kokoba yebala kocontinue même na ba souffrance même na pasi kolemba te okoza na problème à ndaku okoza na problème à loyer komi ko déranger yo ozokoka lisusu te omoni pende okomi na suka mais yeba ke talela nzambe oyo aza likolo aleki munene aleki problème na ona munene mingi biso tozwa problème tozwa munene na problème na biso tolatisi nzambe muki ya problème na biso tozwa ngo tolatisa ngo nzambe donc totie nzambe nzela aza mukie problème eza munene koleka nzambe mais nzambe aza munene koleka problème na yo aza munene koleka situation nyonso tozolekisa na libota na yo aza munene koleka situation nyonso tozolekisa na libala na yo na problème na libala na yo na problème na bana na yo na problème na makambo wana pe kuna na famille nzambe munene koleka citation nyonso tu okolekisa na moment oyo mais yebaka na kopersévérer yebaka na kopersévérer persévérance pe esengaka patiente elo mingi bala nzambe bazangi bakoka kopatiente te ata même bible ezobala biso est-ce que nature ezokoenseigner biso te nakopesa exemple moko osalaka obandi mosala banda les premières sur le 31 obanda ntango wana nyonso tu so toza na hiver malili fotele malambetu pasi kosokola kobima okende ozwa bisi train mo okimi mbongo misuku bakwera batongo batatongo malili ezala niveau moko oboya mais là ekoma le 31 vendredi mobo le 31 vendredi mobo le 30 osepeli po anini salaire eleki obosani keta musoki même ba okozwa train to biso koyaki obosani kutu ba fatigue mota musola olalaki 3 heures pour na problème mo be fela muka 5 heures 2 heures ka pongi mutu ebetaki mutu salaki pasi mais okomo sepela na salaire et ndenge moko na problème nyonso to koleka ngo na ngonga oyo na situation nyonso to na yebite za mutu mo azoleka la problème andako aza vraiment na problème andako mais yeba ke nzambe asala nengulu ta musupo yebi na omnene na ete mais nzambe alinga sala neka yo malam alinga sala neka yo ngolu alinga laksoka ki bonzambe na ye o mukili ezo limité alaksoka ki bonzambe na ye o ta musuyo moko pozo limité alinga laksoka malamu na ye parce que bible ezobake asalaka grâce à QUV asalaka nengolu na ba oyo alingi babiso tovandi lelo atolobela makambo oyo eza nango kangolu epesameli nango mutu nyonso tout peut-être mais ezaka grâce au nzambe asali pour le moment na ya liboso naloba na bino makambo nazoloba na bino
naza vraiment la mingi oloba te na butu na lelo kana yangi na aloba ke no to persévérer po mabe comme ebele mabe ezolembisa biso totomona basali baosala makambo n'importe quoi mais tobosana te bible mpe ezobala biso jusqu'à la fin ami na suka toyeba bango na bizaleli na bango na bambuma na bango baoya na nkombo ya yesu me bozala bango ya yesu te yango yo kolemba te mpona makambo ozomona yo luka nzambe yo moko persévérer na problème wana nzambe asunga yo na situation na nzambe asunga yo yeba mpe kovanda na kozela bana nzambe mitema moto eleki soki ka ayoka likambo wana fuka azwango eza bien te yeba vraiment na kovanda motema ezala kimia zela na kimia bato bazelaka na kimia bango wana nde bazwaka balata couronne eloko malamu bazwa yango avec le temps. Persévérance et esenga patience et esenga pe sacrifice. Bana Israël na kata Egypte la babimaki fa batambo na désert ezaki na ba sacrifice ayika bon babimaki kambala moko bakoti na kanate babimaki fallait batambola chemin molai 40 ans na désert suka longo basepelaki bakotaki na mabele oyo nzamba prometaki bango siko biso mingi tolinga te kotambola ta nzela wana tolembaka siko tika na biso chaque fois la rolingaka osimba makambo wana la rolingaka ozwango yango nde place tolembaka okobanda na o bien okomika kota suka ozwa likambo wana omona olembi omona otiki sikola otika ozongi lisusu sima continuer ateza pasi yo continuer atokomi na suka molimo mosantu oyo aza nzambe malamu ye mutu apesa biso makasi na lekala baton moko nazangi même impie nazangi même mbongo atiki mpona kende église nazangi même eloko olia na ndako ta mosusu boloba fio azokosa te nalembaki na bi mpe nzambe yango nazali nanga mpe bien siko obenga mpo nyokolanga obenga mpo souffrir nga obengi natika bonatiki nazangaki mpe me na persévéraki mpe na okontinue opersévérer mpe nzambe ana aza malamu asali nga ngolo eya na ta molai nazosala te yango nzambe openza vie chrétienne on dit à souffrance vie chrétienne na vie souffrance te nzambe alingaki kaka mosusu aprépare ngai naloba d'âge o mingi mutu alala nzala te aoyeba pasi ya mutu alala nzala te mutu oyo anyokwama te aoyeba pasi ya mutu anyokwama te yango nzambe alekisaka biso banzela wana po soki olali nzala omoni moninga alali nzala ozala na facilité ya osunga moninga po oyebi pasi olala nzala so onyokwama oza na facilité ya osunga moninga paske oyebi pasi onyokwama ndeko na ngai tokomi na temps oyo foto persévérer na temps oyo foto luka nzambe na temps oyo fo kokangama mpenza na nzambe ta mosu okoloba te na santé malamu nazela so na beli na oluka nzambe la na obela na omwana mokie ya babebe bazokufa mwana botami na ye bien sa problème akufi mutu aotambola nzela akoya akufi siko yo ozozela eske na biso so olali lobo olamuka eske na biso biso wana ozotambola to voiture otambola okumbango mpo okoma place okoma te donc lingo ozala kaka prête nzamba ntango akoya amona yo oza prête ntango nzamba akoya amona mpenza oza ready baofinga na bango oyo baotonga na bango oyo baokritike na bango abeteli asali bo azongisi boye mais persévérer eloko malamu bazwa yango kana persévérer mingi baolemba baotika mingi baolemba mpona otala baninga mpona kilokoso mpona kolula
ya fixe mis na yo regarde na yo epa nzambe oyo asala likolo na se eloko nyonso oza nango mposa nzambe apesa yo eloko nyonso nde bible ezoloba na babesoin na bino nyonso bomema ngo na priere nzambe apesa eloko nyonso oyo oza nango nzambe apesa message na ngai na butu eza na lelo nalingi eloko oyo okoki kozwa na butu na lelo koyeba kopersevere na vie chrétienne koyeba kopatiente tokomi na temps ya suka donc soki yesu aye lelo te liwa mpe ezali ekipaka nango agite ezokipe so agite liwa ezali ntango mosu ozomona kenda makambo nango ese ebongi nana we makambo na mosu emonani ebongi me oyebi lobi te diable amultiplie bastratégie na ye na ndenge ebele mpo kaka sani alongola bana nzambe na présence ya nzambe mpo kaka sani alongola kimia na bana nzambe mpo bakoka obondela te mpo batika olanda nzambe mais persévérer ata souffrance eye mbamba na yesu ata problème eye mbamba na yesu likambo wana ewumeli ntango molai ozwa ngo osimba ngo kala te likambo wana ewumeli ntango molai osimba ngo kala te persévérer nakopesa exemple même ata na oyo batangaka tobotama obandi mpe donc première année deuxième osisi mpe classe ozwi mpe mosala bien opemi eyaka ndenge moko onyokama na o lelo baproblème ezoya likambo wana mpe kuna etungiso me kotika nzambe te so okwei telema pupula mabele continue chemin kotika nzambe te yo mpe oyo nano oza na place okende te luka place oyoka maloba nzambe luka place oyo osanga na baninga obondela ensemble na baninga eza vraiment bien kovanda na ndako te kovanda na ndako yo moko olemba luka place okobondela na baninga toza na temps toala mikolo ya suka o mabe komoleka malamu na ebele me kolemba osala malamu te ata moningo osali mabe osali malamu azongiselo mabe kolemba osala malamu te po bible ezoba na biso moto osala malamu akontinue osala malamu moto mpo osala mabe akontinue osala mabe na bango nyonso tomibalela moto aza na lifuta na ye alors yo moto osala malamu bafuta oka malamu moto osala mabe bafute mpe ka mabe alors yango te elembiso ke nasala bato malamu mingi bazongiselaka ka mabe na tika te continue osala malamu nzambe bazongisolo malamu bato mpe basala mabe nzambe mpe bafuta bango ka mabe na bango moto na moto aza na salaire na ye mokolo ya suka mais persévérer na vie chrétienne tokomi ata oyo donc moto ozalaki na elelo olobi akufi moto ekomi okoma esu na sens te yango elakisa biso keno toyeba komi elengela toyeba kovanda na sa makolo ya nzambe toyeba koluka nzambe sincèrement toyeba koluka nzambe ya likolo moko libanda likolo moko na kati te toyeba vraiment koluka nzambe yo osepela lelo oyebi na olobi te na oloba boye mpo na yebi lobi nazali na sere moko na matanga to osolola o moto akeyake libela o lelo o frère na ye akufi seigneur eza nini yo ozela nano soki nabele bona oluka nzambe nana biso obela bao babela bazwa chance na mbeto hôpital aluki nzambe ebo bao balalaki balamukaki te yo ozwi chance ya oyoka yo ozwi chance ya ozala na vie nzoto makasi luka nzambe wana aza malamu aza bolingo luka nzambe wana so ozala besoin baede eza nango bondela nzambe aide ya liboso molimo mosantu mpona ntango mpe tokomi okoluka aide pa prophète magicien donc bondela nzambe molimo mosantu oyo akambaka aokamba yo bondela nzambe molimo mosantu oyo asungaka asunga yo tindelo mpe moto oyo asunga yo donc message na ngai koti na ndako na wana butu na lelo na ngai nayebiso kaka luka nzambe na bolingo solo na motema mobimba persévérer même problème ezali même situation ezali mais yebake nzambe aza nzambe aotika yo te likambo wana ewumeli ntango molai batungisa yo ntango molai na libala na yo batungisa yo ntango molai
likambo wana eumeli ntango molai ozwela yango solution te. So olandi nga na butu lelo seke nzambe alingi amemela yo solution. So olanda video après seke nzambe alingi amemela yo solution. Yango apermettre maloba oyo ekotala ndako na yo mpo amemela yo solution. Yango apermettre maloba oyo oyoka yango mpo alingi asala oka malamu. Nzambe asala biso oka malamu, asala biso mabe te. Yango azoba même na désert na okota na bino ozala na bino. Même David a dit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Aotika ote aozalanayo. Message est vraiment persévérer. Un jour nous avons un témoignage nanga mobimba. Nzamba salanga ngolo na koma onazalilo. Ndepe na nyo kwa mana souffra et mon abi yango nzambo taba nzambe mususu. Lokwa mutu o critiquer mais lo moko Seigneur Saint-Esprit merci parce qu'on a persévéré qui n'a continué qui toujours ta passer les latins dans les lits na binzambe na petit côté na lingi na mona makambo na yo na tanga na Bible ils a bas slogan te ils a mamba solo dans la linga pena vivre on a continuer à lui na ka persévérer ba ba persévérer qui face à la tentation bazwa kini balata ki couronne yango na continuer na komomona malamu nzambe belé na libota langa malamu nzambe belé na ndako nanga malamu nzambe belé no esilite eza kutuka ebandeli po ya minene eimonana nango. Donc tika nzambe apambola biso nzambe abatela bino apambola bino na butu na lelo nzambe apesa o makasi nzambe akutana na yo nzambe aloba na yo nzambe asala o malamu persévérer so oza na besoin aide oza na besoin prière oza na besoin likamoko pe lisungi okotindelanga message ndeka mulimo mosanto osunga to sunga yo ndeka mulimo nzambe a permettre to sunga yo na ngala temps belé ta ozwa bino na ngeka na sa mutumoko a persévérer na butu alelo kolemba te kotika te nzamba pesa makasi nzamba akotisa pe azongisa esengo oyo elimo na kati ya motema na yo esengo oyo ezalaka te yo mpo ozalaki pembe na nzambe okoma mosika na nzambe zonga pembe na nzambe yo po okomaki kolemba te continue tina suka ifuta na okala tozozwa yango bilaka na okala tozozwa yango ba oyo nyonso to baza eleve lelo ba persévéraki ba oyo nyonso tolanda na batolanda ba mateya na bango ba pasteur aminene oyo tomona pasteur omune pasteur obwe ba persévéraki so tel ba témoignage na bango ba nyokwamaka ba souffraka banyo kwa maka ondima teke muto oyo boye ye mtu mesa témoignage neza ozo yoka ondima teke témoignage muto oyo penza mais tant que ba persévérer ki nzamba lati suko couronne ngana otolu la couronne na bango yo po kolata couronne wana yo coupe okokolata couronne on a soko persévérer dans les prières soko persévérer dans la parole ozo kamaloba na nzambe kondima na yo ekola penzamba salo malamu sikate nzambe abatela bino na butu na lelo tolala tolamuka mulimo mosanto abatela biso ange de nzambe aklampe tour na bandako na bino nzambe pendas abatela mabota na bino tolala na kimia tolamuka na kimia nzambe asala biso malamu semaine oyo tozasuna message ya obéissance persévère pour makambo belé poto simba on faut obéir bana nzambe batosaka te banika nzamba balingi bakomisa nzambe magicien bango balingi kotosa te balingi nzamba saela bango or que vie chrétienne eza vie à obéissance pe vie à sacrifice to lobela sur obéissance to lobela si sur sacrifice na kota pena ba détail te mais moi no atosara aliara mingi koleka moi no atosara te donc eningo ba ke non mingi pe to ozwa te na part nzambe po tozo obéissante tozoya obéir na mongonga nzambe makambo asenga biso tozwango mutu nyonso ata aza na problème nzambe akota likambo na yo nzambe akata likambo na yo napamboli bandeko nyonso oyo balandinga napamboli sœur Louise nzambe apambola yo nzambe abatela yo frère Junior na Suisse Belato
bambote ebele nzambe amona yo. Sarah nzamba mona yo, ma petite sœur na Belgique, Bibi Maluka nzamba mona yo. Na mitumba mbeka po boza malamu. Nzamba mona yo. Tomona na avril na zoya nzambe abatela bandeko nyonso. O bolanda ngo sima, o bolanda ngo pe kalate. Nzamba sala bino malamu. To persévérer po ta komi na suka. Kolala te la muka. Après la vie, après la mort, il y a encore une autre vie. Siko yo moko fo pona wana muto pona lote ponzambe mo alobi kana tie des chemins yo moko pona gauche droite. Lola toli felo yo moko pona. Mais nyoso to wana eza solo butu malam ser lui ça tokutani lobi mon protocole. I love you so much. Tokutani lobi na era malamu. Tokutani lobi na era malamu to salela nzambe biso. Mbamba na Yesu lifuta eza kuna. To persevere to tika tata baboyi biso. Biso mbamba na Yesu. Bilaka wana nzoto andoto ya Joseph elata nzoto kalate 2017 année ya bénédiction. Ndoto ya Joseph ezolata nzoto. Na koyi ko stopango. Na koyi ko kangango. Abota mita abota mapete. Likolo na saison nguma mapaska ya Zanzambe. Bible lobby, il a réussi les noms au-dessus de tous les noms, tout genou, ezoko fléchi, et toute langue ezolobake. Aza Seigneur, Aza Nzambi, vanda, tala pena mokili nyonso ezolobake Aza Nzambi. Donc Aza Nzambi. Butu malamu na bino nyonso wana tokutani lobi teme lundi toza susu awa. On a un message, il y a obéissance. Il y a obéir dans la voix de l'Éternel. Il y a tout ça, mon nzambe, ba nzambe mingi bazolela. Ba bondele belé, ma kele la mato ya nzambe ma ba ozwe lorote. Pour ani pour obéissance ezate. Mwana oya linga bitinda tata sengi eloko molelo malamu osombela ete pa linga bitinda te. Et aka ndenge mo pena biso. Tozwa pete po to obéir to tosate. Na kimba ba mona linga bitinda aliara mingi mona linga bitinda aliara mingi sikoyo linga bitinda tozo lingo lia na peso te mto linga bitinda te do fo linga fo ndima bitinda po pesa o eza ndenge moko do lundi to bana message sur obéissance we ba ko obéir pe na sacrifice poso batindi yo na malili oyo oza libanda batinzo na coin et sacrifice manto penta pour kende tina coin sacrifice osombelo kwa no zongi sikona kino ko ba moyi wana penza ba après-midi ko batini mola motala musika makolope siko akela roya of course ba pesa siko mutu batinda ki aboya ki ba pesa oliate siko ndenge moko to sambela ebele makelele na mato ya nzambe mozo pesa kanda me bozwa te pona nini bozangi botosi mwana zanga botosi aliaka te to parla sur ango semaine prochaine photo tosa non ça la bino ba recherche ba research ya bato batosa makombo maloba nzambe makambo ni salela bango na ozapenda temps ya osala bino ba research makambo bato batosa pe ngao na tosa makambo nzambe asalela ngao na tosa makambo nzambe asalela pe makambo akosala kala te butu malamu donc wana tokutani lundi na 23h30 heure na ngana le kaka yesu lundi to na veille tokutani mardi pour lundi to na veille ya famille tokutani mardi nzambe apambola bino. Ciao.